Ya mama na mo. Libera mama.
Alors, tant que il y a un temps pour naître, tant que nous et ça a 3 éléments, bien que c'est bébé, on a potami, Batubaza ya Kosebela, il y a mis ça tout le monde a oublié au cas. Mais le contraire n'a mort, tant que nous a coupé, Batubaza la kate, au cas n'a oublié. Mais ça va ça on nous pouvoir réfléchir. Peut-être que ça au cas vous voyez mais Soko béni, Soko continue. Tout ça, et ça le coup la course. Moutounio Salinga reçu, même dans le guerre à paix. Probablement, il y a pas de voiture. Probablement, il y a fait sur la TP garde-robe. On va continuer à Yembi, mais au monde, il y a un macambo, et ça, la mêlée, ça, mais comment comme si on a c'est qui est important. Merci. Ngambo ba youtubeur to yebi yango mingi mingi ezala ngamba ba cameraman journaliste a kufi chroniqueuse pas kufi et ça la biso ba journaliste ba youtubeur ndenge. Déjà eza triste histoire, nous avons perdu Flore to kunda Flore lelo chinoise en morgue. Donc c'est quelque chose qui nous dérange. Liwa ezara volontaire mototé. Liwa ezanza minimum ta décidaka. On est moins comme na ba tishasa ba liaki eza lokuta. Liwa ezanza mena décidaka. Non, moi je ne parle pas les mani. Non, moi en tant qu'un chrétien na va nous raisonner bongoté. Liwa eza eloko yo nzambe mta permettra. So nzambe permettre liwa te mta kokufate. Nzambe a décidé autrement yango moni lelo Flore. Azate pour revenir à ta question, ça dit liwa eza partout. Tout le monde va politicien va kufaka. Bah, joueurs, bah, théâtre, aujourd'hui, comme journaliste, c'est tout à fait normal parce que c'est la loi de la nature. Nous sommes des pèlerins. Lobby aux ali souté, lobby au tic, yango babara, net au vivre dans mon tito, tigara, bon souvenir. Aussi aux ali, va raisonner. Ah, Aurélia Salakibwe, Jarou la Salakibwe, Tariq Salakibwe, c'est ça. On les va me raisonner, parce qu'on va penser, moi, à ma vie, ça va bien. Ça n'a vraiment bien été, mais comment on a battu la chose à la YouTube? Le Flore Makinis nous a quittés. Mais tu vois, il y a des Simali, par rapport à ma français, on aime ça qui est émission, mais il y a qui n'a méthode hôpital. Si on est côté à YouTubeurs, nous sommes ensemble. Bon, déjà, clash, on a sur le plan professionnel. Moi, sur le plan professionnel, ils ont ma bête, ils ont bien. Parce qu'ils ont boulot, ils ont quoi en mais surtout sur le plan professionnel, tant que nous avons une vie privée. Nous avons des amis, on va approcher, il fallait pour nous approcher à faire rigoler. Surtout on a TV, on est tyranné. Mais en dehors de TV, tu sais, tu as les Arabes, nous sommes comme ça, qui nous tient à ma baie. On a la TV, tu as une vie privée, passer à Mimi M1. Donc c'est le temps. Liwa a été abusé parce que nous sommes ça qui va live. Au moment où Flore a mis au hôpital. Tant que Flore a confié comme le gros supprimer live, mais nous sommes copier qui donc ils a quelque chose pour encourager à rater. Tout ça tout ça bon qu'on est et mon vivant et ça la biso bien. Tout ça a même morale parce que l'objet celui qui a moyen quel que soit il y a malamu tout y a mabé tout ça toujours ensemble et ça la bien. Ça biso bien merci Taringanga la participation. Merci beaucoup Aurélie. Merci à toi. Merci.
Bote na biso lelo tomoni matanga eza ya famille ya artiste comédien te mais lelo ezali matanga ekwei na milieu ya média famille ya média nde eza éprouvé oyo akufi lelo estce ozwaki ta ya koyeba ye nayebi Flo makibisi aza leki moko ye na mosala na nsima na biso déjà ntango ayaki déjà à se faire démarquer puis lelo asali toko omoni si tozolele azalaki fille moko d'abord mpona kolobaka te ke lelo moto aza te donc azalaki fille moko malgré kombo na ye na internet mais elle était toujours polie vers balcon et puis à chaque fois soki obenge même ngai avant kuta kufa ba 5 jours tokende na programme osala émission donc aza fille moko très bien émité vraiment parmi bafille oyo tozwa na internet eza te lelo mo aza te aza fille moko aza na témoignage ya bien préparé lelo ozomona tozalaka na baguerre mais lelo asangisi presque bato ebele oyo na misu basololaka te lelo mpona kolela donc c'est un peu ça na parcours na ye basouvenir nini okoka ozala nango baappréciation nini oza nango na manière ne ya kotravaille ezali d'abord eloko ngai nasepelani makasi atikala kopona choix moko te ndenge biso topona lelo ngai nalobelaka Fally Ipupa nalobelaka Belvi mais Flo Makinisi ye asalaki effort ya kozala au milieu du village akoki kozala pa ya Belvi Kandi akoki kozala pa ser na biso sila akoki kozala mpe pa Fally Ipupa kozala mpe pa fere donc azalaki mpena film atikalaki mpena donc azala na marque oyo donc asouvenir mpena oyo nga na yango ya wana epuis chaque fois azalaki so na ndenge na émission ayebisanga yaka na ndambo yaka place naza tosala émission mpo na yo nde na kosala donc ozomonaka ezalaki considération moko ane koconsidéré nano osali na ye baémission eza na émission moko emarkaki yo et puis en dehors na yango azalaki moto ya polémique te lokola leo tomona non d'abord tozoloba déjà Flo abimi na ekiri ndika mona ekiri ndika yango wana baza balati na pembepembe ezalaki ekiri moko basalaki mpona mosala afredi mais toza bato bazalaki mpe na mwa mabunga mais parmi ya bato bazalaki na ekiri ndika Flo anakuta baclash te ke adémarre moto kotala bavideo ne nyonso et puis vidéo na suka na sepela nango ezalaki toute émission na nga te teka moto ayambaka ye je crois bien awa na venu du stade nasenga vidéo natia na chaîne moko esika nasalaka émission nebeta 14 000 vues na jour au moment chaîne wana bapesaka chance babi sala totala soki ekotombwama ozomona déjà vidéo wana esalaki lelo chaîne wana esalango lelo mpona kotanga komaelese donc lelo ti lelo nana na chaîne wana grâce à Flo donc émission wana eza meilleure émission na chaîne apibliaki yango kutu dernièrement émission teka ya mbaka ana olobela makambo ya saratola ndenge bazofingana na lekecu donc ezalaki émission oyo donc basouvenir eza ebele siko liwa na ye abeli longtemps abeli kaka mikolo moke ou bien d'abord famille balobi babombaki koyebisa biso azobela parce que au moment azobela ezalaki mpe moment moko boye tokoki koloba yango baguerre ekoya so makasi so moko ya mwasi ayaki koloba naye mo mapepe esepelisaki famille te famille balobi lokwa batiaki video babomi mais Flo biso baninga na mosala ti akufi toyebeli te kazobela et puis totunaki bombaki na bango baa mpe na raison na bango aboyaki makambo yango ebima peut-être na télévision donc Flo nasuki na time presque 10 jours donc ngai mpe na perda je crois bien 5e na biso asalaka 10 jours nzambe kaka nde moto apesaka mpe nzambe ye moto azoka nga naloba mo chaque fois na chrétien liwa ya Flo nga nalobaka ke nzambe eseke moto asuye oyo bakoloba bato mokili bamona nzambe conseil nini opesa na biso oyo totikali oyo tosala mosala ngo ya média na bacomportement moko ya baimpolitesse non oyo ezali soki nalobi bongo nga mo mpe naza moto oyo moko nayaka na tv bato bayebi
na clash ya makasi mais problème ezali ke faut toyebaka kaka ke lobi na biso mpe tokozala lobi na biso kozala wana moto nyonso ta osala oyo mposa motema ne esengeli mais peut-être suka nango peut-être omoni flor tala niveau bato baya kolela soki azalaki impoli soki azalaki afingaka bato soki azalaki mpele mosusu na comportement moko mabe peut-être makambo mpe tolobaka na internet ezalaka biso te ozo comprendre soki tobi tolanda makambo tozala na internet tokozala bien te na donc conseil nga na kopesa batambolaka na kobanga bayeba korespecte bato nyonso epesa Merci. Mais ça tombe bien, on va pas robela. Il faut que solo là. Là, c'est en tout cas, tout bilingue là. Malgré on se sent sur internet. On a vraiment pas vu, on a sushi là. D'ailleurs, campagne qui a quoi et ça là. Tout ce qu'on préparer lobby la biso, tout est-ce que au Kenya, tout mais quand vous dosez nos barrages. Alors tout le question moi reste dans on a un peu sur notre cas. Mais pour yoka lelo yo, ba classe za la na ngo. Mais oh le ya kupinga muninga avant ko yeba no santé na yete. Ah, fingi mutu boy, boy mutu ka kufi. La président pende on a biso Magali Kongolo. A classer ba petit mot pour la flore. Après flore quoi. On sait une repète pour on ba ça là. À s'attendre dès que flore pour mes conseils gratuits. Il y a beaucoup de locaux qui n'ont été pour aller les passes. Colim c'est un beau ça. Il va pas se mettre sur internet. Mais encore Colim ça va pas mettre à beau ça. Comment ça n'a les acteurs. Donc quand on finit dans la épisode, tu vas guerre la épisode de ça, la guerre artistique. Nous tu n'as l'équipe, nous n'avons l'équipe pour les quatre. Ok, merci beaucoup. Boga. Déjà, tu vois, ils n'arrivent pas à comédie, va voir qu'il y a un gamme là-dessus. Ah oui, il faut que ça la maille. Bon, il est bien monté. Et bah, tu vas nous couper ça, va comédien. Ça va comédien, mais tu m'as mabé. Bah, comment tu vas voir qu'il n'y a pas de journaliste. Bah, que ce soit ce qu'on m'a bé. Bah, on est pas au bandaro d'ailleurs. Ah, maman, Nazolo, bah, maman, tu es là, match, bon, c'est tout, la vie, tu pars. Il y a un journaliste qui va taper sur Internet. Il y a un journaliste qui va taper sur Internet. Il y a un journaliste. De toutes les façons, ça m'attend, non? Matanga, tout le monde va ministère à Kessler, tout le monde va te belé, Moussa va te belé. Ça dit que, n'a pas comédien, les gens matanga, ils ont appelé ça mon invitation. Mais bah, on va voir, on a ça la buzz, ou bien on a voir, bango, maman nécessite l'année qu'on a. Et comme ça la moussala, on convainc que mon fils est au salaire qui est émission, et puis il est petit. Maman va baisser héros, n'a pas héros vraiment baisse. N'a pas talent. Ah. La base de la honte. Next person na Moïse. Do ye aya na musala, aya na matanga. Ye pona ko bunda. Tema ke bakameme tu baza codé. Espère bakameme mu pa ko bona ba film. Comédien ba lo balakati ba ti ba ko scène mo ba oshi. Mais baza binemi. Tala ba ko pesa makambu, ba ba jouer pe kitoko mais ba lo balakati. Ça arrive. Makambo est comme maka, exemple o ezalaka. Parce qu'on a une représentation de la vie à YouTube, la vie réelle, et comme que nous sommes la vraie, on est hypocrite. Non, je n'ai jamais été hypocrite. De un, de deux, on a tout le raté, sur le problème de regard. Et puis, il y a une nuance, on a la machine pour autant, la machine, il y a une nuance. Donc, on a un rapport, on a la Karine, il y a la Karine des ennemis dans la la belle vie, hier à la belle vie de Binemi à part Wana, la Rana de Namou. Liwa ya fleur bateau de Tino, ya j'ai le cap pour le Barapongo. Mais j'ai pas le Barapongo. Mais avec un éminent mouton. Liwa ya fleur, faut pas prendre la vidéo, toi soit même là, tu vas bien à Babakou. Toi soit parce que toi, c'est la corporation qui est maintenant en deuil. Et la tendance est au Warrior, au Gaulois, au Abakou, aux familles de l'Indé. Alors tu es là. Mais na YouTube la biso, tu reçois la YouTube. Mais la mère, la mono tubenga, la tubako ya lo sai na sebela. To leki. Et na YouTube. Mais la poésie de Némita, pour la part de chez Nathalie na ici on va commentaire, on va descendre. Oh na lilo madame j'ai pas pour le j'ai mal à la vraie. Et là ça la bien.
na oleka na ntango otala commentaire otala koma génie parce qu'on a compris la tête la koma benasta et l'autre ça la matière alors bato tout kotala ranga génie ibele n'est jamais na ça hypocrisie seulement binemi ya bato na soutenir ande ba comme ça ranga adversaire na pas na dans ma problème bango te parce qu'on le croit peut la non pas midi chez quelqu'un au moins la matin à 6h oh maintenant focus et le focus pena on comme les focus mais binemi te ça problème non ya na dans ma frère message européen ça quand on va assister quand on va comprendre que depuis lobby engoulement au ça depuis lobby ba place exacte fleur mi tout que telemi comme mi tout la so ngana ufi batboya mituna ngai ne la zabo na otambola ndeni fleur aningisi matonge fleur aningisi ba artiste ba Nicole Bakata bayaki ba dina na la douce bayaki donc artiste musicien théâtre ba mayonnaise alalaki depuis lobby arielelo donc fleur aningisi na ba age au mari elonga kala ba artiste ba ye comme ba Serge Louye comme tout nobi so so ngapi na chroniqueuse non ça me la fleur si aujourd'hui na zate est-ce que batboya so talika boya o papa que YouTube to luka mbongo ni ranking ni akobakela muninga mbasu o pese o boye to luka la YouTube ya to luka la to futa bandaku to bokola ba famille to longola pela que no YouTube comme ça YouTube a garantie ya tente no bokela muninga ibo dongoli ya mona kwa salite ya flow nda banga le kanga na basebi flow le kanga pela na mwasi mbiji halali alali flow a licencié na ifasi quand la licencié te nga le kana ICA formation mais nda ba suimo limone boko ngayo lele ndonga ni to kita to silama to kita c'est la famille to zoka que non YouTube est lango musala boepe est lango famille to fait soka bien to ko longba ba poison ko zala te to ko banga la te ko te moni ke wala ta musala ko mabe ko bike ya ba rankino ya mulangi nga yango na komo kelo mulangi contrôler biso mai na nga ya na nango contrôler pena ya ata la téléphone ba ko bakela ngai na akabo quand to comme na niveau bon liwa fleur ça doit nous interpeller de comprendre vie que tout ça la YouTube le quoi business le quoi cop to sa vie à YouTube to ça ngo beauté j'ai maibele article la cause de la hypocrite mais sauf que je maibele binemi ya bato parce que na raye ba comme ça binemi na edo voilà merci solo ni ya malamu d'abord obeta na tina na fleur o lelo alali bon mutu déjà kufi ata sala mabe ata salene c'est comme aga bolamu mais mingi tobeta bolamu c'est parce que bolamu yango nde dominaka donc on a biso fleur atikaki biso c'était lundi maintenant lelo tozokunda ye on met ça la biso passe omonaki bapiblie foto moko ya ye na se est-ce que eloko wana ntango yo omonaki yango obika kufi ndenge azalaki na mabele bakangi foto basokile youtube toraisonnaka te avant ça elo abongo mpona no raisonne moni yango toolobake youtube oyo motramu toza na bis na ye na youtube ngai yebika ngai nde na ye youtube yesala mosala mosusu aye na ye na youtube kaka mpona asala ne délire bamongo na ye moto mosusu po atalama na youtube fasa ya délire mais ngai akotama na ngai nakosala nanga délire te me nakotalama eza nango makambo bato ya youtube kosala nini ata so tolobi asala publie déjà. Est-ce que tu as l'occasion de travailler sur le mode de la fleur? Non, on a l'occasion de travailler dans la fleur, mais on a l'occasion de travailler dans la fleur. Beaucoup de temps, na balia ba matanga, ba dasmo bo to vandi et souvenir on a gardé pour la fleur et na zo ba moment mo to ayi na ba rando ya makasi o ba to baye ba ki se wana na zana ngambe ndi on a biso sara mais ba ngombe na ikiri likato bete na ba makasi mais so to kutani mambo TV skeli na TV asika kaka oleyo vraiment c'est pas souvenir de regarder yango na est-ce que pas avec une polémique bon flop ben na terrain polémique mais azalite azali vraiment net maré manine maré mamunyoso aza mutu ko sa pe réaliste mais kokota ben na pe polémique azalaka te kobela na ye est-ce que nous solo ba biso ba kunda e pai ke bandoki e pai ke mabebele de le bon ngalo ngani magaliwa e pandoki te
soki moto akufi to baka nzambe merci parce que nzambe nde moto apesaka nzambe mpe moto azwi ata lelo tolobi ndoki akolamuka te ata tokangi tata mwasi tata kulutu noko moko boye yaya dimboma moko boye akosekwa te fleur déjà akei tokunda fleur na kimia nzambe azwa lokumu moni surtout biso bato tosambelaka biso bachrétien tolobaka kaka nyonso ekomela biso lobaka merci na seigneur jésus christ oyo apesaki biso ye mo mpe moto azwi oyo ye abundi mpo aboma fleur azwi nini lelo fleur akufi akoti mabele yo ozwi nini matanga mibale ya chinois non liwa ezali partout touti moko kuna bato bayebisa bibembe ebele baliwa na biso oso eyebana to mpona nini parce que toza to na toza bahomme public soki oyiba homme public te liwa na biso elingi eyebana te vo comprendre netolema bato bauti okufa bazali bato bauti okufa bazali na moko kuna totiki bato mosusu baabima c'est-à-dire liwa eza mpona motu nyonso eza na ti oyo nzambe da atiela biso na motu tokoloba ata tolobi tomatiki c'est normal eza nzela na biso nyonso to atake non nalongwa non natika mosi kitoko natika narasu na kopo wana te oui anastasie nani gayani napesi mbote vraiment narasu na kopo wana te nazo nakoma kotravaille na politique biso na politique polémique ya raté fleur ya mama non totia polémique na liwa oyo te liwa ya fleur nzambe nde ayebi liwa fleur solo bateki o polémique boyeboye te fleur asebaza na politique te nani na polémique te vraiment nzambe nde ayebi source ya liwa ya fleur nzambe nde ayebi source ya liwa ya fleur merci merci beaucoup merci L'essentiel de l'hypatique. Maka ya Catholique, Banina ya Corolo, ici côté à Namalico. Après Kouka, Maman Dioka, mon pousseur de la loi.
bien-aimé. Petit que la maman Zéla. Maman dit au palais, voilà. Association nationale des théâtres populaires du Congo, chapeauté dirigé par le président Massoud Baye pour rendre hommage à une TPC pour les Kaboti Kaboti en mer. Les artistes et comédiens sont là. Après ma mort, je vais y être victime de Fally Ipupa. On fait Sabine Akile. Après ma mort, je vais y être victime. Orchestre Adina Akile, représenté par les CG Yves Ntilou est là, Jaroul et mon ami Gilles. Le secrétaire général est là, Yves Ntilou. Est victime de Fally Ipupa. Oui, car le petit calibre est en mer. Est victime de Fally Ipupa. Kweli kalomama ototi kaliboke ya mbe ozokima na nsima ya ngonga. Est victime de Fally Ipupa. Est victime de Fally Ipupa. Merci beaucoup. Après ça, je vais devoir inviter Cathy Océan Espace TV. Après Bango, honorable Ndinga Mavouela Jean-Paul. Il est absent. Cathy Océan Espace TV. Aussi que la Nzela a sa germe de fleurs là. Makitos est là. L'artiste est là, aussi que la Nzela. wana chante mon frère non ngana kota ndepoye l'artiste est là, papa bonheur na maman bonheur. Bano va déjà oyanga na oje. Accompagné de bien-aimé. Papa bonheur na maman bonheur bamona. Aiko tika liboke ya mère. Madame Nathalie Kalonji, Edith Piton Kalonji. Des souvenirs resteront gravés dans les annales de l'histoire de la presse à Lille. Et nous disons tous que la terre de nos ancêtres soit douce et riche.
Cathy Océan, tous les cas, Cathy Océan, espace scientifique. Tu vas travailler un an. Après parole, premier du ministère le 5. Il y a des souffrants à faire Makirisi, à l'école à l'étonner à faire. Est-ce ce qui va d'après, passe à la dissociation. Merci à la délégation de Maison Mélodie de Manzaka, en arabe. Papier de presse, dit Roger Monobéli. Famille Rodibéa. Famille Rodibéa. Tous les Carlos Famille de Boloko, est-ce que Mazali? Famille Lokela. Famille Lokela. Après Babo, Manoko na Mayaya Flore. Famille Lokela. Toleka, la Francis Sambodio sur Toleka. Chapelle Kupa, Balesi Baza, Eden Nadesh Imana, Décalé, Vassila Makangila, Gloria, Fatita Pole, Sasa, Benji Benzema, Pastemo, Vanessa Moussaou, Carmel Odia, Tania Nema, Noumi Abagras, Nadia Chebe, Nasika Songo, Osate Federe, Arlette Tingala, Nicolas Mokonzi, Laura Soumawete, Diego, Fabrice Moutongo, Maya Malika, Lédé Chibande, Évangéliste René Abiri, Léné Botaï, Jenima Ibele, Osatel Mebele, Seka, Ibrahim, Kojodo, Bidja, Eleonore Kindungu, Jeanne Chokwa, Laetitia Meta, Jean Aurélie, Sandra Kimika, Nadesh Botei, Gloria Musambai, Angela Sinu, Saint Abambo, Sam, Rose Manu, Ujana de la presse, Nadine Elese, Yvette Mayamba, Yves Boma, Blanc Beta, Jarou de la presse, Isine Lamigasor, Brad Poupa, Pascal Egama, Katiana, Osatel Bebele,
Mathieu Monche, Nicolas Mokonzi. Dieu merci Thomas Sinélique de la presse. Ismaël Hoffman. Vous êtes tellement belé. Qui va la les autres? Télé caca. Chérie Connectox. Clara Plasma. Yura. Darling. Kiyomengi. Audrey. Adriana Moyo. Mike Lokamba. Israël. Ivipa. Aïda Mokola. Doyana Isamba. Mopati moko, bolekisa mama tia liboke ya nde. Accompagné de Maman Biomba. Aussi ma maman Malamu Yoana. Maman Yoana azoleka ata liboke ya mbe. Papa Alexa Bamugo. Journaliste, la caméraman, Patrice César Ibanda. Onyo Sayebi Kazanogwe. Atala na kilo na eso kiba chezali. So kiba chko apesa ke ozali. Oza ando. Pas formulaté. OK, kuna na bibi. Oza konse. Yebera. Oza avec Emma Zupa. Petit Kalikoa Polele. Baonyo se la pento para mai.
Je parle à la cimetière